banda 3 ans asali eloko moko te tozomona na biso eloko biso to intérêt ya peuple congolais tozomona te kaka ba promesse soko za na mwana kopesa kombo ya promesse te tokolia promesse na ye te nde baboma bato na este tinda ambassadeur italien kufa kala este wana alors tino batala lobi te natia état de siège natia ba généraux natia armée bakende kuna po basisa guerre asupe état de siège atie état de siège ole basilisa guerre wana ndenge tulomba bakisaki yango bakisamaki epa na ye le atie so état de siège et c'est augmenté le souffle à 10 de boy makambo ya seni eza politisé eza vraiment dépolitisé bazala bato baza banetre silombola posa na eza nini alimi ke non terrain oyo tobetela bale oyo tokobetela bale ezala ye arbitre to lesmain to juge de touche azala ye etat ke peuple congolais bazolala nzala etat ke peuple congolais bazoloba ntango nyonso yo ekoproduire na nini papa tala papa batongaka mboka na bapromese te monsieur les promesses Tshilombo esika azali akokoka kotonga mboka oyo ata mokolo moko te d'abord peuple d'abord si loga wana ezaki na 12e ri balongola yango le peuple d'abord et comme souffrance d'abord Tshilombo mayele na ngi napesa yo na place ya kadima kotia kadima te zwa mamani ya kero tia ye journaliste naso remercier nanu naso remercier makasi parce que oluki information na balabala te ça devait venir la source pour la qu'on soit fraise information pour peuple congolais asala édifier peuple congolais ayeba pe ayoka oyo soko se passé na mboka et les deux biso to sa place de la résistance il y a décidé précisément Lamuka awe sala croisement itaga bokasa na eli ya barumbu to salaka awa chaque jour tongo nyoso to salaka awa pona kolobela mboka to lobela kama kamu ya mboka parce que constitution pe biso makasi wana soki ça ne va pas ou ça va to sala droit ya kondima ya koboya et ça s'est passé na mboka. Pour la question Touninga, merci vraiment. Et c'est le journaliste. Autour de question, c'est très capital parce que dossier à Seni Oyeson Gindaramboko. Toi qui appelle Yamboso, Oyo, président de l'Assemblée nationale, Oyo Matiaki Asamu Kolo, il y a des députés Nyonso à chacun terri, mais la commission est PK président. Point d'interrogation. Mboso abengi tous les 8 confesseurs religieux bakutana ba confesseur religieux balobaki malamu ke biso to ça la problème te to ko sala ka pe la problème te mais problème ça pas ba politique ba politicien de ba ça la problème bo bangonde ba politicien ba fanda na table ba solola comme ça biso to ça la problème te biso to koya kaka o bango ba ko solola ba ye pa la biso to bimisi la biso kaka président mais bango ba tiki ba politicien na ba guerre na contestation na kosaka koyokana ba soki mambango pa la biso po biso to solola to bimisa président soki biso to bimisi président lelo ke ba politicien ba boyi moto kopela kaka yango le moni bato basolo bebele catholique na protestant basali l'église nzambe mutati bango mission na mabele po ba récupérer peuple ba récupérer batu o babunga kinsela balaka ke ne pas sata bango baso ki bango na sela nzambe rôle na bango yango wana mais soki bango na bandimi na bango wana peuple wana soki na libulu basala droit au telema yango so mona ba catholique na protestant bazolo ba clair que azomona danger déjà biso ceux qui to sali intérêt o ça or ya peuple
c'est que na nzambe a condamné biso to ça la problème na nzambe alors bango babangi problème na nzambe non na batamokili balobi biso toza derrière le peuple congolais c'est-à-dire le peuple a souffri kolia komela kolata vie nyonso ekufi biso toza derrière le peuple il faut to ça la volonté du peuple non volonté na bango lokola babengisaki bango nyonso oui confesseur religieux bakende mpo baimposer bango kadima yango bango balobi pas question biso tokosala intérêt ya motu te tokosala intérêt ya peuple yango mona deux confesseurs religieux basa constant baboyi kokende na gauche baboyi kokende na droite batelemi na position na bango toko biso osela yango wana eloko biso tozela yango wana e mabe te kadima asa brazzaville te asali étranger taandeka congolais te sikoyo ngala otuna banda kalo mpe oui confession religieux natuni yo journaliste ko répondre nga te mais natuni bato basa na mboso banda kala mpe basi bapesaki ekombo ya kadima azobimisa ye te mpo na nini nde question na fo mboso pa répondre biso a répondre bacongolais soki batie ye bo banda kala oyo basotia ye te mpo na nini eloko biso mpe tososela batiela bango ya sa congolais te batia ye tolobi te ke oyo likolo na se kosangana te ye o mbula mabanga te batiaka kadima basotia ye te mpo na nini batia ye papa journaliste naseki nayoki mpe pasi mais balobaka akone pas à demander omoso oyebi te batunaka soko oyebi te batunaka bato bayebi balakisa yo tofandi awa kabila anosat bagroupe rébellion la basoboma nini biso tout toboya tiloma sur pouvoir tilombola sur pouvoir alobaki yango ke kozwa na ye pouvoir 3 mois ebele guerre wana esosila eza basha kabila tout consort tilomba sur pouvoir bagroupe rébellion soki basalaki 200 bakoma 800 babakisa misusu on dirait ya bakisa bango prefa nde tomoni bato bakufa na este tomoni nde baboma bato na este tinda ambassadeur italien akufa kala este wana alors tilomba tala lobi te natia état de siège natia bagénéraux natia armée bakende kuna mpo basisa guerre asu mpe état de siège atie état de siège ole basilisa guerre wana ndenge tilomba bakisaki yango ebakisamaki epa na ye le atie so état de siège esegumante lisusu adizi sikoyo afandi lisusu nake kosolola baaméricain boya mpo boya kosunga guerre ya este distraction politique guerre wana eza guerre moko talaka nanu bato oyo bakotaki wana soi-disant bagénéraux atiaki wana balobaki guerre wana eza faste guerre wana toso comprendre te toyebaka te ennemi asa nani kolomboka asa nani c'est-à-dire seke elobeli wana eza guerre oyo kozwa biso temps bon sikoyo baaméricain yangani bato angani oyebi soda moko américain esalaka la valeur ya 10 soda ya Europe sikoyo soda moko ya soda moko ya Europe asaka la valeur soki ya 100 soda congolais sikoyo soda américain akosala combien la valeur ya combien de soda congolais soki 1000 soda moko sikoyo soda moko américain le lisusu soki akufi toswete te soki azwi problème Congo tozwa lisu problème oyo ngambo te bosotikela Martin Fayulu na 2023 ke akendaka koranchaka kosambaka kokendaka kobongisaka barelation oyo bino boyoboma ngongo papa eza distraction politique eza distraction à 100%. omoni bato baye wana eza distraction bafaire voir biso mama Tshilombo alukaka légitimité akenda bayamba ye na cimetière quand États-Unis wana babetele bafanfa oyo biso tomona bazela kutana na soki nani Macron akutana so na nani na président États-Unis ti asali 100 tour bakutana te ti lelo lisusu abengisi basoda na toyeba te Tshilombo asololi na nani na président États-Unis asololi na nani na chef d'état Joe Biden ya États-Unis asololi na nani na chef d'état major na ministre ya justice na sénateur na parlement oyo batindeli biso basoda ou bien asali COP ndenge COP emesana
parce que bayiba mbongo awa oyoka ti oloba na Congo tobenga yango COP toyebi tasali COP mpo basoda baya jusque là biso tocomprendre ka te c'est-à-dire baye na idée nini parce que tas de siège eza na este bango baye na idée nini toyebi complicité na bango nyonso ezali deuxième plan oyo ya Tshilombo asali mpo baminere ya biso ya mboka ekende epai ya baétranger epai ya baaméricain epai ya baougandais epai ya barwandais wana ezali deuxième plan ya Tshilombo eyebani biso bana mboka toyebi yango malamu eza mpona korenforce bafardc na biso te basoda na biso congolais bazalaka très fort soki balie malamu to bazala salaire ya malamu bitumane ekosala 2 mois te ndenge toyebeli eloko makasi bafardc na biso baaméricain na baye nini deuxième plan na bango eza intérêt peuple te papa eza intérêt ya Tshilombo to ya clan moko boye mwa clique ya bato moko boye eza intérêt peuple te nyonso oyo nakoyebisa bayi mboka biso kuna intérêt na biso eza te biso oluka intérêt na biso epuis nakobeta mwa sete mokie mpo na likambo seni toboyi makambo ya seni eza politise eza vraiment dépolitise bazala bato baza banetre Tshilombo la posa na eza nini alimi keno terrain oyo tokobetela bale oyo tokobetela bale ezala ya ye arbitre to lesemaine to juge de touche azala ya ye mpe oyo babenga balo tokobeta ezala ya bango gardien mpe ya ye posa na bango yango wana mais biso bana mboka toza na posa wana te atiela biso mutu oyo aza netre soki aza plus fort bavotaka na 2018 bongo azobanga élection na 2023 mpo na nini soki aza fort bavotaki ye bongo bato bavotaka na 2018 bakufa to bazali soki bazali mais tokende na élection na 2023 bavote esu totala merci papa tala mboka na biso ndenge ezokende bulu yeke moko ya makasi moto azotesa biso bulu yeke wana c'est Tshisekedi donc ye azoluka kaka intérêt na ye lokola bana na ye baza na poto bazolia vie ya bien de luxe mais biso tonyokwamaka kaka mais lokota na ye na seni wana ye azokotia kadima na ye wana ke mpo adouble manda mosusu lokota na ye akodouble te ye aza nzambe te toyeni boko reprocher na kadima wana kadima en tout cas lokola aza proche na ye moninga na ye en tout cas tozomona akodouble kaka manda mais biso toboyi mpo tozosouffrir tala minyoko tozomona na mboka oyo banda 3 ans asali eloko moko te tozomona na biso oyo eloko oyo biso to intérêt ya peuple congolais tozomona te kaka ba promesse soki oza na mwana kopesa kombo ya promesse te tokolia promesse na ye te donc biso toza kaka bato moko nake voyage soki na ye basoso ekokita nake Lubumbashi eske nga atambolaka na avion na longwe kinga nsani makolo ti ville eske natamboli na avion natamboli na avion te akitisa ndiba transport kolia ya bato masangu na minute oyo neti epa na bango na province akasai masangu donc oyo vie claire wana eza $10 azokoka kokitisa te kaka o bamindele bazoya o baaméricain baaméricain wana baye oyebi baaméricain ndenge baza eza intérêt ya peuple congolais te azosalela intérêt na ye mpo amilakisaka peuple bomoni te na ye na baaméricain mpo bakende kuna elobi koti ibenge nzambe alimbisa ye place aza est ce que alalaka pongi mpenza vraiment alala pongi mpenza malamu atala peuple congolais nde toyosouffrir okolongwa awa banda ville ti kimbuta makolo azosantika yango eza malamu me nzambe wana ayebaka vengeance ya nzambe ezali tozoyebisa ye na seni atika makambo wana ya buzoba wana alingi asala wana toboyi na biso peuple congolais tozosouffrir makasi soki totali na ntango ya Mobutu tozalaki boye te bapapa bazalaki ke mwana soki awuti Kinshasa ozomona papa azosepela na mboka ke mwana nanga awuti Kinshasa oyo lelo Kinshasa ekomi le peuple d'abord oke les souffrances d'abord peuple d'abord si loga wana ezalaki na 12e ri balongola yango le peuple d'abord ekomi souffrance d'abord en tout cas papa journaliste en tout cas toboyi 2023 toboyi ke ezala tricage lisusu ke ya double mandat
ezalaka boy soki mwana oboti mwana ozo promettre ye mwana nakoyo le biscuit nakoyo le bonbon oyo eliaka te mwana kolemba ole papa ventrier yango nde biso tozomona président ya bapromesse toboyi 2023 les journalistes makamu ya bamerke bayawa eza distraction monsieur Félix azo distrait biso tango totalaki makambo ya minembwe Félix ya distrait biso na makambo susu lelo biso misu na biso eza se na seni po seni eza ndako oyo balambelaka mwana mboka mokonzo ya solo oyo ndenge peuple congolais totelemaki na se ya mbula na 2018 tokende kopona président Louis Martin Fayulu mais tango monsieur Kabila amonaki ete bana mboka baponi président Louis Martin Fayulu aza soda e solo o papa Etienne Tshisekedi alobaki Martin Fayulu aza soda du peuple yango biso pe bana mboka tolobi ete lokola papa Etienne Tshisekedi alobaki Martin Fayulu aza soda du peuple biso pe tokomisi ye commandant du peuple seni lokola ezalaki ya monsieur Kabila bakendaki baponi oyo tobengaka elilingi ya pamba monsieur Chilombo baponake yango wana lelo pe monsieur Chilombo azolinga lamba seni ya ye yango peuple congolais tolobi tokolala lisusu pongi ya babebe te biso miso na biso eza se na seni bamerke baya ata bokende kozwa basoda wapi eza mpona avantage ya monsieur Chilombo biso avantage la biso eza la seni tolobi tokotikela Chilombo ata mokolo moko te na mboka oyo papa tozomona pasi ntango nyonso nauti kolanda ndeko langa moko uta kingasani makolo kotambola bwe solution peuple congolais bazoluka eza oyo te Chilombo azolala pongi malamu ye na mwasi na ye Chilombo azovivre malamu biso peuple congolais tozosouffrir biso obenga bamerke baya papa journaliste est-ce que bien ete mboka oyo Congo tozala mapinga ya makasi tozala mapinga ya makasi oyo lelo soki bozwi kanyaka ya malamu bopesi mapinga na biso bakobunda soda za kaka merke te na ntango ya Mobutu tomonaki ete basoda na biso basoda congolais bazalaki force bazokende kobunda koyede bamboka misusu ya bapaya boni ntango lelo yo kokoki kozwa mbongo pesa na FARDC salaire ya malongi eza te yango moni basoda balembi papa wana nyonso eza distraction wana eza distraction force américaine toproduit eloko moko te etake peuple congolais bazolala nzala etake peuple congolais bazoloba ntango nyonso yo ekoproduit na nini papa tala papa batongaka mboka na bapromese te monsieur les promesses Chilombo esika azali akokoka kotonga mboka oyo ata mokolo moko te biso peuple congolais toza na kanda toza ya kosilika tolobi tokolala pongi soki moke te miso na biso eza se na seni tozolandela seni Chilombo mayele na ngi napesa yo na place ya Kadima kotia Kadima te zwa mamani ya kero tia ye zwa mamani ya kero tia ye na seni tolakisa yo ete okolonga peuple congolais ata mokolo moko te toza na kanda papa journaliste nazomata makasi naza na kanda naza na pasi tokoma kolala kaka na baresolement tokoma kolala kaka na kokanisa maya misu na biso nde ekoma bilei na biso etake Chilombo azovivre malamu tokopia ata ntango moke te biso tolobi misu na biso eza na élection 2023 oui 2023 Chilombo esika ozoyoka ngai ozwa mwasi na yo ozwa mwana na yo ozwa bakoko na yo otia bango na seni biso tozobanga élection te tozokende ata bi ya kufran ekokota ata bopesi biso pernati te mais ata bi moko ekosala nini ekokota merci mwana mboka papa ya kindoki nanu te peuple congolais baza na nsima ya Martin Fayulu tozobanga na biso te tolobi toza pre ya makambo nyonso merci papa journaliste nalingi na complete ndeko na ngai eloko ezopesa nga susi eske bakonzi yango batambolaka obie batambolaka te bapoto wana bakendaka bayebaka ndenge nini bavivaka na bapoto bapeuple oyo akenda okuta na poto bavivaka ndeni nga nakenda ngola nasali ba 12 ans soki bato batelemi boye balobelaka makambo ya politike eza pasi me na Congo awa okomona groupe tel boye
Kabila salibo Fayulu salibo boy wana zanzala pasi soki mboka ezotambola bien moto akotelema na balabala te aya koloba makambo ya politique mais nazo regrette Félix ozwi bokonzi Kabila apesi yo bokonzi apesi yo mbongo ebele mpo Kabila avwamisi bato ebele bapauvre ebele oui nga na vota ye te awa moto avota ye aza te toyebi yango bapesa ye bokonzi ocomprendre donc bokonzi apesi yo nde mbongo vi na yo lere apesi yo vi zonga mpe mutu tala mpe na nsima bandeko no bazosouffrir tozosouffrir transport à Pamba avant okende na mokali place nga nakendaka il faut na perdre 4000 francs bokope nazwaka combien ozwi okiti de bonhomme 1000 francs soit 2000 okiti wana ozwi moto 1500 Pascal ozwi moto ti mokali 1000 francs combien déjà cop ozwi combien est-ce que eloko yango bino bakonzi yango oyo batiaka soki bayi union sacrée soki union nini yango est-ce que baministre bazalaka obie bazalaka te bozotravaille obie bozotravaille te papa ministre ya transport azalaka te ministre ya kingandi boy azalaka te toyokaka kaka président a voyagé président alaka tala te basoso yo président mobimba okende oloba na bana na yo ke basoso ekiti $10 nga sami kutu na préparaki $10 napesa mwana akenda na chambre froide azwa carton ya soso toyitango baliaka kaka ndambu et pourtant mpe basoso yango mpe toliaka yango ndambo ya soso ezalaka nango mutakala bakatika mwa ndambu toliaka na biso basoso kolaka biso basoso te pesa biso nde misala yoka pesa nde peuple congolais